C'est que mon bali a banda qui m'a pour biso basi yo so ba tant zo banda mabe total ka tozo to banji ko benda tika tika ce que zo continuer donc on a donc continuer l'esprit pena wana on a continuer penza nzombi mais si on beaucoup ça sur zombie on a beaucoup ça wana donc botala ta cimetière avant qu'on compte en zombie, c'est-à-dire nasina bandi depuis kala tika c'est mutu nyoso mona tika comme maman moko boy au craquer na yo ce que au craquer au sani l'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Te toi na mutema be te omoni c'est-à-dire bozo me mobali tina dilita pena bozo o meme penza mais biso pe to kufakati biso pe to kufaka mais ya binonde lobamara parce que biso basi toza na nzamba pesa biso pouvoir moko boya ta ozo souffrir tant mususu na kati na yo moi pe oloba lobeza te po baninga bakoseka yo mais biso pe to kufaka penza ngana ebi moi si moko boye c'était quelle année azwa mbongo apesi mobali bazui crédit mobali akende kosomba lopango na Kishasa pona bango mbale akomi kuna vie à basi sur basi et kosala ke ba signaler akita brisque exactement mobali azakina mwasi atie mwasi zemi mwasi wana lala na flat akufa asala crise na butu et loba mandingo et loba mite matika bana na yi hôtel tel ondeni mutu azo umela boye 2 jours ba moni te ba fungola bo mutu ya kukufa pona nini bizalele basi mususu na carte ya mibali mususu na carte a 1 an akeya bosa ni kutu ke fois zonga ko tu vi ya basi na Kishasa akoma na ndili boye ba elise mes cartes et si la qui là oh mutanelu quelle sorte de peuple sikoyo yebisanga mwaso azana poto atiki na bana tango yabo na fungole londa no fungole londa kuta obligé na fungole londa boza ba mama non na fungole boza mama au fond la tête OK Kishasa au sente boza mama l'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Ba mama botika bizalelo yo kaka makambo mbongo na kati ya couple kaka mbongo makambo mbongo couple kufaka avant dialogue ifezala na kati ya couple mwasi na ngaza na yote mobali na ngaza na yote couple salami po tosunga na tozala eloko moko eloko vraiment ya ke makambo mbongo na pompe biso à l'époque na kananga ngana koli na kananga botami na kananga toyebaka makambo ateke moi ça trompaka mbali totikala koyeba biloko na te po biso balakise biso ke so meki obeli liboma ou bien bandi ko kufela bana na bandako mais oyo na comprendre te du jour au lendemain et comme papa lembaki na ye Nicolo wana comprendre bon sengeka faut que ne ko tromper ye vraiment za malamu te papa botika mama pe alembaki ata lembi lobi pe mukolo après lobi mukolo et pe semite faut ka kinde ko tromper en tout cas biloko wana ndi mutezo boma biso okomona parce que papa alembaki abeti tamusu 1 mois 2 semaines bon ba papa bolembis 1 mois c'est belle 2 semaines c'est belle merci beaucoup mais obi que dossier oyo pesa dossier moko eza très sensible yango penzande eza na base pena destruction belé surtout babi basi ya poto donc batonda raté qu'est-ce qui ne va pas bon balia te basi ya poto batonda ba papa nde bazama be bon bakayu bani bo comprendre nini ezalaka mais basi ya poto batonda oui ça faudrait mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu
nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, tolobela vie. Yo Brondo, nazalaka moninga na yo te. Mpe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen, tolobela vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga. Baninga tango kokie. Papi Gen, tolobela vie. Papi Gen, tolobela vie. Yo sauté pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gen, nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, nazalaka moninga na yo te. Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen, moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Topesi binombo te partout bokolanda biso na tolobela vie officielle. Merci na bande kotu oboza kobenga biso na lobaka chaque fois so bengi biso partout tokoya. Po eloka nzoto ezali. Na tumbola la mutu te za rondi wala. Ya mon peu faut quoi miser moi galerie ça la bien. Ko ce qui s'appelle bande ko za mo bien. Ah toza na Hollande. Précisément na Rosandal. Voilà. Après tozala na Rotterdam et pas ba moninga na maluka za di Schengen Vision on ba nyonso ya Rotterdam ya Rota tozala na bino lelo kaka. Alors Washington merci na yo nabi ke tozoni pena mingi te merci. Merci encore na Jérémy na Canada bino nyonso bozala wana vraiment Emi Bamba de Zurich bon retour na yo. Platini Chipamba ipe di kokao. Léo Nazo Yamba, maman na biso mo wawa, nazana yawa, aro se présenter, boye baye, azanani, makambo to solo la, benda télévision parce que son talibia polémique, makambo côté moi trop na réseaux sociaux, makambo le baye moi trop, Nicolo to les cas. Alors maman na biso yo no yamba lelo bozo mona wana, aza mieux placé, il y a comme mécanal ko fongola biso, yé, n'habite so pas aux para basito, a ozala na katikati to aozala kote nini maman bote bote papa boni ça va na ngolo parce que mundela zo balingala baba mundela zo balingala c'est ça comprenez à mundela te o belado fou prenado ya ko sa de mundela galite mama kombo na ngambi nani kombo na nga Chituka Angèle. Ah ok, moi ah maman Angèle boni ça va tout ça va papa na Hollande na bi ke to yeka kokutana awa nous posa muta awa te to kutani to mi kosola mon ok. Alors si j'aime ce to lobela autant la peu émission na biso to lobela vieux talaka bien sûr na talaka ah siko yo ba mukolo yo ba kuyamba yo o lobela sur nini ah ba makambo ezebela ko loba ke
sur terrain oya lobi azongi so alobi azongi donc biso pe tolandaka kaka ba média ndenge nini ezoleka na si mpona yo olobaka yo mokoba oyamba yo oloba nini opesaka sujet conseil na baninga na biso ni bandeko na biso ya mibali ni bandeko na biso ya basi par rapport à comportement ezoleka kati ya poto Afrique monde entier en fait. Ok, alors nento banda boy tango akala je crois que tu vas vivre très bien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, ils ont quitté. Mais est-ce que les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux, ils ont des ils préféré tous les années sans réseaux sociaux, sans téléphone, réseaux sociaux et bongi si tu es BBC. Kaleza malam ou to si keza malam. Bon, quand les élèves qui peuvent m'habiter, ils occupent malin parce que tous qui ont des difficultés, il y a la communication, c'était un peu très compliqué pour le monde. Tant que ça là qui bon réseaux sociaux là, possibilité à téléphone, tout à coup à l'eau, il y a qui dans la fourni, la vie des passages à l'époque c'était très très compliqué. Bison débat tout aux yeux réseaux sociaux. To memia on a ndenge mususu les lots et comme la biso et bitumbo tozana biso ba congolais to BBC réseaux sociaux biso ba congolais on peut dire l'Afrique en tout cas biso ba to BBC réseaux sociaux parce que réseaux ba tozali na bien réseaux za na bien de biso nde tozo ye ba ko utiliser moté ya motezo memela biso makambo nyonso. Voilà. Alors, maman Angèle Bisso, tout seul là, où ils ont tolobé la vie, tout seul là, la Bisso, comme on dit, tout seul là, boyer. Mais un passage très important, je crois qu'il va tout voir dans la Bisso, bah, pour retenir quelque chose par rapport à passage nayo, parce que tolobé la sujet, moi, ils ont vraiment très très important, surtout dans la communauté na Bisso, par rapport à ma cambo actuellement. Et, bah, ça, on va accuser Bino Bassi trop. Il y a un truc qui est bien, il y a un truc qui est bien. Baza kwa accusé Bino Bassi trop balobi na poto awa na Kinshasa bozaka bien pour Kinshasa so meki kangi biloko na yo moko kende pa na bino siko awa na poto komi au lieu de yo moko kangi biloko na yo kangi seli mobali biloko na ye akende ko débrouiller donc bima kutu donc na mono kutu te na mono kutu ata na balabala okoleka te. Pour ni beaucoup comité à ma bible. Est-ce que tu vas à quoi le babongo à ça qu'on ça tu vas au coser avec nos bâtiments. Bon, je peux dire que la mentalité autozo comme on a les lopé na poto ils a par rapport à comportement à biso bami bali na biso parce que biso en Afrique pourquoi biloko ne comme raké au bengani moisi parce que déjà mobali à l'amkrana tongo akei musala okufuta ndako ofuti ba facture pesi moisi mbongo a biloko akolia osombeli moisi elamba super moini ozui charge ya moisi na yo c'est dire 100%. Ozui pe charge à famille moi sta mususu ofuteli leki ya moisi moi école moi nini ya ondo monike tozalaka na kati ya soumise ya kotosa biloko wana yango soki obengani mwasi aza na choix te siko bochanga na niveau ya poto yo ozokende musala mwasi pa azokende musala il faut boye na salaire botia ensemble maman salaire na ngango ngana kofuta nini yo kofuta nini bon mwasi pa aza na mwa ba charge na yo poza na ba charge na yo en tant que guillemets faut tikala quand même na quelque chose ko beta tour na baninga bino mibali bokomi sibiso na poto tokomi lukuta envers mundele. Pourquoi tokomi lukuta yo vandaka nanga ozobotisa nga même temps on dit minaza la femme seule. Si ko femme seule ango olingi kaka nga na tosa yo olingi na tosa on nakoloba bino basi a poto boza kaka bongo bino basi a poto boza kaka bongo pona nini pozo mona ke par exemple ndako eza 800 €. 800 €, 750 €. Yon dit moi c'est parce que ça na bana 4, ça na bana 3 à la femme seule. C'est-à-dire ndako ekiti. Tant ndako ekiti en tant que mobali. Oyo zoya maman, ndako ekiti il faut tout ça la projet boy. Bon, to tiaka pembeni pona avenir na biso. To somba moi eloko biso mi balé pona avenir na biso. Sko bino mbali a poto bondi biso tondi makaba risque yake. Toza ba femme seule yo mbongo na yo.
obandi kotiango pembeni po kende kosomba lopangu ale yo wana oke Kinshasa obosani ke basi ya Kinshasa na biso pe tozaki basi ya Kinshasa oke kosala no kindumba na Kinshasa oke sala batapage mais ozomona valeur à moi si ozana yete parce que azobunda nde bisika bitumba na biso na bino ezalaka nde yango wana sikoyo pona yo bapapa bayaka na mbongo te na ndako alakisa bango yango totia likolo ya mesa pona yo ezalaka na pasi sur en cas je peux dire que sur 100% tant mosusu 10% 15%. sikoyo na bimisa mbongo na ndako na bimisa mbongo donc bakamba ko bimisa mbongo ezate parce que mbongo biso tout na poto toza presque na ba salaire moko kotala ka déjà que moi si on dit moi ça à la femme seule aleki autant musu na mbongo moko boya mukie si comme bino mibalo mona mbongo na bino bokomika otusha ka mbongo abana ozwa ka mbongo akafi ndako kuto eza cher ozolandela ba détail yake tant musu moi si azo dépenser koleka yo zozwa. Alors il y a un pesa ka baninga na basi conseil tant ozana mobali na kati ya ndako des adresses et salara nango eloko mokote mobali foazala automatique na kati adresse na yo konipe par la CAF comme ça azana droit na yo po azana droit na yo tant yo zone ma ki femme seule après bandi ko se plaindre te po mobali azana kati ya logement na yo te automatique mobali azana ko un passager parce que ce qui bato akafu baye ba inspecteur balekaka akobata make ezangaite akomi na ni cousin automatique mobali azana vie na mususu double vie. Donc c'est ça. Pourquoi partager mobali azala na adresse côté mususu yo zala wana obanda ko zo charge moko boye oyeke ozo péter ba basala ngo poni basala ngo pourquoi parce que yo zo ndima pela que non mobali faut azana adresse na yo. Mais si koyo oyo balinga mibali baza adresse na bango te basala ngo pourquoi par rapport à quoi parce que mobali soki andimi azala na adresse wana il faut assumer parce que soki ozana kati adresse wana automatique ka fezwa ka salaire à mobali et salaire à moi c'est beaucoup mieux des ressources si koyo mobali so mon kendako eza cher. Tu peux pas qu'au foot 800 €, 900 € au tchana ba courant. Au moins que ne pas automatique au lingo adresser ça na kalate na prendre que ba adresse c'est comme quand même na ba poste. Aux autres qui nous reçoivent ba courrier, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que aux autres boy a responsabilité à ko bimisa 800 €, ko foot anda ko foot na courant, ko pesa moi simbongo a biloko a kolia. C'est ça le problème na biso. En tant qu'un homme, tu dois t'imposer. Tant déjà ndako ebimi, il faut zala na kati ya bail. Ce que zala na kati ya bail était beaucoup tani après bail. Automatique, il faut quand na kati ya logement soit au mi commissi na courant ndenge zalaka courant soit bokei place au signer qui contrat babakisi mobali na kati ya contrat pour éviter que switcher parce que biloko les na complexe na biso mibali ya Congo Afrique kaka parce que après zanda kuna yo et pourtant c'est pas ça mais comme nous no biso réalité ya vital les abo pour na zanda kuna yo donc et comme ça biso pe mal à l'aise donc ozona na fona na mobali kalikamuka pour na zepa na yo elembisaka pour éviter salaire nanga yango mama yanga ipe yango s'il faut que tu as compte en commun bon maman nanga zobela olingo tindela mabo zo satindela mama ndo moni problème otozana na mikolo na mikolo tozo bunde et ezo continuer kake baninga na biso mibali bazo akize biso pe tozo akize bango po bolingo ya mosi na mobali ezala soute na mboko ici la pona makamba mbongo maman Angèle pour ni bino basi vous amité à mabe c'est qui pour ni vous amité à mabe makasi ça m'était tolinga bino mingi papi bino ça dit au moins bino mutazo ki kokufa donc yo beti cela adresse ça mais vi ba musu ba kufa pe ba to lela ba kai bela mutakufi likoka adresse ba boya ko pesa ya adresse mais yo zo ba que non bah il faut mobile là s'imposer mais mobile à s'imposer n'est pour yo kangaji pour na yo na basi na mibali ba pesa baninga mikanda avec toute facilité pour na yo mobile hein au moins que nous ba mité mabe mona te mibali ba pesa biso mikanda mais ce au quoi vous pouvez que vous mité mabe
Toi, ni te m'a bête. Parce que pas ni bino bokangarage, pas ni bino bokangarage. Te so talipé. Ceux qui vraiment ba couple yo quand ils pensent bien bas pe ba pesa, oui pas pourquoi ba pesa. Soit boboti ceux qui osana mukanda bolande parce que problème ils allaient na mboko faut bolande la ba démarche. Ceux qui osent lande la ba pour na biso bazaïra Congo en général et africain ba musu ba ya na poto bosani ke démarche ezalaka ya kosala il faut ko la mukatongo ye lokola monika kazuka moi saza ala mukatongo akei aluki mbongo ya lala ka osho ala muki osho maya moto balambeli ye pona ya moni c'est bon moi sinde mutu akoko tele makaka ba komaka basala ba lettre ata kutu bongo te assistant social azali wana pona yango monde essaie échanger beaucoup quand même avocat bo futi avocat ibisibino bo memela biso bo omona makamno ezo kende ne akimie tokota na vie mona mobali a reculer azum charge nyonso apesi moi c'est kende musala asukola ndaku alamba bana école éducation tout ça mobali ampesi na kati loyengo neti biso pe basi muso mona bo depuis aya na poto vika ya loyenge vi ya loyenge démarche ce qui a sa vie sociale sili avant nene ba mbongo akafa avant dikaka omoni ba il faut koyeba biloko nyonso na ejoka na kati ya bolingo ya biso ba mama envers mibali mais c'est quoi yo ba o ba pimela na mibali mikanda basala ngo pona ni c'est que mobali abandaki mabe po biso basi yoso ba tango zo banda mabe totalaka to bandi ko benda tika soko zo continuer donc on a donc côté l'esprit bien wana on a côté le penza nzombi mais si on a beaucoup de sur zombie on a beaucoup de wana donc botala ta simater avant côté nzombi c'est-à-dire nasina bandi depuis kala tika c'est mutu nyoso mona tika comme maman moko boy o craquer na yo ce que o craquer o sani o craquer alors baza kwa kize bino babi basi ya poto na mona mikolo ya moi même na TikTok na mona tika lamba la nga moko pardon na boy na nga ba bomanga lokwa ba to bomana nyo tika lamba la nga ngamo tika na kena na za na nga mo omsel na bo ba bomanga yi poni ba kwa kize bino ke bino basi babi batwana baza pe belé ba kombo côté zebele alors poni baza kwa kize bino babi ke no mutema beleki te toi na mutema bete omoni na bozo me mobali tina dilita pena dozo o meme penza mais biso pe to kufakati mais ya bino nde lobamara parce que biso basi toza na nzamba pesa biso pouvoir moko boya ata ozo souffrir tant mususu na kati na yo moi pe oloba eza te po baninga bakoseka yo mais biso pe to kufaka penza ngana ebi moi si moko boye c'était quelle année azwa mbongo apesi mobali bazui crédit mobali akende kosomba lopango na Kishasa pona bango mbale akomi kuna vie ya basi sur basi et kosala ke ba signaler akita brisque exactement mobali azakina mwasi atie mwasi zemi mwasi wana lala na flat akufa asala crise na butu et loba mandingo et loba mite matika bana na yi hotel tel ondeni mutu azo umela boye 2 jours ba moni te ba fungola bonutu ya kukufa pona nini bizaleli abasi mususu na carte ya mibali mususu na carte 1 an akeya bosani kutu ke fois zonga koti vi ya basi na Kishasa akoma na ndili boye ba elise me carte et si la ki la o mutanelu quelle sorte de peuple sikoyo yebisanga mwaso azana poto atiki na bana tango yabo na fungole londa no fungole londa kuta obligé na fungole londa boza ba mama non na fungole londa boza mama o fungole te OK Kishasa o sente boza mama oyepe na fungole mama ya mbakaka na esinga ake o sente oyo pona komi mwasi a poto mais non mwasi ono komeme na poto akokoma peka mwasi a poto esoka bino ata baba yo basi a poto esoka bino esoka biso poto za bande ko na mwasi a poto tsali ela kisamaka mabe tout te esoka parce que toza bande ko na bango biso pe to uta kuna
basi a poto elobi eloko to basi Afrique to biso nyonso toza eloko moko biso siko basi a poto valeur epesameli ke mundele apesaka mwasi valeur makasi par rapport à Congo ozomona on moni pe réseaux sociaux esungi pe basi ebele par rapport ya kotala nini tozo vivre na ba poto bango pe ba komi ko débrouiller ko kendaka ba Dubai ko so moni ke activité komi par rapport nini basi a lelo balingi pe mabala mingi te na Afrique pona nini po libale ko coincer et ko freiner vaut mieux ça la activité n'a voyager côté ça ba mongo parce que mabale komi ka compliqué ça la boya ngote donc mutu to komi na ezala basi Afrique biso tout komi ka na mentalité moko est-ce que vivre seul hein ne mbali msuba mo dessiner bon non na ba na ngate ne basi msuba non à vivre ne ga yemoko est-ce que ça malam est-ce qu'il y a solution non que vivre seul c'est pas une bonne solution. Vivre seul c'est un peu très lourd parce que tu sais mutu ko bimano na tongo ke otelengani ebiki tant na kozonga na kosolola nana papa na ngaza na ndako to na sonna mbani na ou bien yo pe okeyo otelengani oke misalo oseli sona fungoli porte déjà quand on ozokota na ndako ebika mutu azozela yo c'est agréable. C'est vraiment, c'est dire même aux ala qui n'a moins souci, mon robo, qui n'a moins nyongo, mais tant où il y a au côté, nous sommes côté moutonanda, d'accord, et couper ça comme moi chaleur, mon coboy. Bon, papa, oh là, il est bien, yo paye l'équipe bien, allez, bobanja, papa, t'as le côté n'a qu'un qui les kakibo, maman, ya solo, ngapé ko. Si bon matanambe, c'est-à-dire aux obos ça na bouteille comme mamoukou, c'est parce que vous en avez besoin kaka bozala kaka metongo il faut bobanda mbang. C'est comme ça aux enfants d'ailleurs moko yeboy. Ndako depuis au ticket kangi, au yeboy ndako ekomeli yo munene. En tout cas, mais bon toi là ça na raison te pona yo. Te ba na raison te. Mais obité que quelque part comme moi elongino zo pesa na kanda mikolo yo. Te c'est que bolingo esili. Ah, ce qu'on bon. En tout cas, sur moi, si ou bien mon bali bolo bagate bozaraka na bablongo moko boye non comme moi tard comme ko sala moi charisme moko boye nzoko bandi ko bayenga mais biso basi to bimisaka yo ko sakana te na woni mikolo donc comme ko bimisaka moi ça bandi ko biso tala ko sakana te longi ils ont pesaka kande c'est que bolingo et bandi kokita voilà netingana ko vanda boina lo mambali yo elongi na pesa kanda oh nga konta ifuna mona elongi wana pona za vraiment oh là là papa to pesa mbote on a moi si mo la même ça yo te on a moi si mo te ça va alors eza tolba inévitable parce que ça makambo to salama récemment l'autre père de moto bato bo tenir sur rigueur tes makambo et ti ko salama pe récemment yangwana badmusu bazopé comme exemple ya makambo to salama c'est-à-dire toto père de artiste na biso Janify aute kokufa na ba makambo yo ou ezaki no moi si c'est-à-dire moi si la tsaki moi si makambo tout voilà lelo de ba juge comme weité parce que au solane ni poise souté na sur oza oyebi histoire en bien histoire onyo sondeleki alors na batunde balobaki pona yo na histoire oyo lobaki nini ya omona tuna kono bi mukolo ba koyamba yo un jour ndo lo loba nini bo coïncidence pe toza na histoire oyo tiko lekela biso soto yibi o ezozo na basi na mibali parce que je crois que histoire ne sami po été à tout le monde était à moi sina mobali partout alors pona yo histoire wana pona yo omona rango ndenge nini soki s'il faut juger pona yo juger mon ndenge nini d'accord. Histoire vraiment histoire moko qui après à la fin biso tout doit apprendre c'est un peu triste. C'est triste pourquoi parce que je crois que papa Faya sala ki eloko moko boye OK sur base ceux qui toza 10 comme soumis balem ça tu bako condamner mais 7 bako lobate les ans normal comment ça se fait yo zo fanda na moi ça zo botelo bana. En même temps, aux autres, il y a des caméras qui sont pété moko boue. Et pourtant, moi, si on a en Afrique, ceux qui pendant des années, au tika la communauté, mais moi, si on a peso vie, c'est-à-dire biso bastan aux autres pesa, au boteli mobali, au PC vie, parce qu'on a fait na katambeto à l'hôpital. Mais aux autres, ça beauté, moi, si on a devant caméra, devant public, monde entier, c'est-à-dire au kiti, si moi, si on a valeur, moi, si on a tazo tambola, bakolo bateke ye, moi, si na he.
parce qu'il y a lobby ya zana mwasi ne mukolo kufa batia ye donc ngana moni na ngelo ko to condamner moninga na biso mwasi te parce que so pe komelinga ça sera pareil de l'enfant na mbali aza traître aza mbali na ngate toza wana zo zela ka mikanda na ebima parce que akita kende ko zo mwasi na ye donc place ya mwana mwasi wana ngana osala pe pareil osala ndeni donc osala pareil oui kasi ba no yope uza yiti ba ndobe ngokombona te na le biais neti papa tout ça en sens inverse yo zawana ovandi ngane na zabo na beta katoloki na mobali nanga na Afrique na zano wana ozaka étiquette ya nozela mukana pona kende kozwa mobali nango na abalanga na Afrique azali tout ça en sens inverse te wana bon bolobini bo pesa réponse c'est ça. Est-ce que kolala na mwasi za kolala c'est-à-dire ndenge kolala na mwasi ndenge to na mwasi anda ko bolali pongi est-ce que ça que olali na ndoki non est-ce que kolia na mwasi ne baba kolia na mwasi est-ce que ça kolia na ndoki non non vous raisonnez bien oui pourquoi ne baba ki ndoki mwasi za makasi ile ki mobile OK. Il y a un débat na mwasi kolia na ndoki za na ndenge c'est ça que je répète ceux qui bolingo izali voilà jamais au kotika na koza qu'est-ce qu'on appelle ndoki déjà tant ozo betisa mutu libaku abandi ko biso yo c'est-à-dire ozo baby c'est déjà motema na ye azo pom maloba na biso basi za la puissance makasi yo muntango ozo lo baka yo enezo mata en même temps ozo comme pendo qui sans le savoir il y a un défaut ko éviter kana kati ya couple temps yo komona moni biloko wana ya monde omona boy na ko lambele te akomona donc ozomona biloko wana mikakatanezo kota muke moi ça oya osele lo moko boy ale obengi yango omoni na banda kolia na ndoki wana mwasi te ndoki de place bobimisaka kindoki yango wana OK alors to comme le biso na suka je crois que tu es belé bako et ça lui bien et ça lui bien très bien mais conseil nous ko pesa lelo yo pour nous protéger ba couple conseil nous ko pesa basi tout comme mibali conseil ezali vraiment nazo banda na ba papa na biso papa boyoka biso bobenda bakiti bovanda ba papa boyoka bolingaka biso ndenge tolingaka bino bolingaka biso ndenge tolingaka bino so bopesaka bolingo wana retour pe ekozala kutu ya makasi ba mama botika bizalelo oyo kaka makambo mbongo na kati ya couple kaka mbongo makambo mbongo couple ekufaka avant dialogue ifo ezala na kati ya couple mwasi na ngaza na yango te mobali na ngaza na yango te couple esalami mpo tosungana tozala eloko moko eloko vraiment yake makambo mbongo na pompe biso à l'époque na kananga ngana koli na kananga botami na kananga toyebaka makambo ateke moi ça trompaka mbali totikala koyeba biloko na te po biso balakise biso ke so meki obeli liboma ou bien obandi kokufela bana na bandako mais oyo na comprendre te du jour au lendemain et comme papa lembaki na ye mikolo wana comprendre bon esengeka faut que ndeko tromper ye vraiment eza malamu te papa botika mama pe alembaki ata alembi lobi pe mukolo après lobi mukolo epesami te faut ka okende ko tromper en tout cas biloko wana nde moto ezoboma biso okomona parce que papa alembaki abeti ta musu 1 mois 2 semaines bon papa bolembisa 1 mois c'est belle 2 semaines c'est belle merci beaucoup mais obi dossier oyo pe eza dossier moko eza très sensible yango penza nde eza na base pena destruction belé surtout babi basi ya poto babi donc basi ya poto donc batonda raté qu'est-ce qui ne va pas bon mibali ya te basi ya poto batonda ba papa nde baza mabe bon bakayu banini bo comprendre ndenge ezalaka mais basi ya poto batonda oui ça faut
batondaka batondaka bacomportement nde moto ekoma mobali ntango sora azosala makambo ne libanda ye azokosaka nasalaki na fatigue mwasi mpe koto oyo amoni ke papa akomi koabize mpe trop ale ye mpe akomi mpe kosala basolo na ye libanda akomi mpe soki aye mpe boye donc biloko wana ezobebisela biso bacouple ebele na kati ya communauté eloko kana kosenga na bino vraiment bolingo soki olingi mobali na yo linga ye so olingi mwasi na yo linga ye biloko wana bolongola mbongo matériel baadresi femme seli botika yango motu ezokomisa biso ti na niveau tozana. Voilà, merci maman Angèle. Je crois que bandeko bolandi biso qui conseille maman Angèle à lobby eza kaka bolingo fo ezala de part et d'autre. Kolala na mwasi to kolala na mobali to kolia na mwasi to kolia na mobali ingo l'accepter que azando kité. C'est-à-dire qu'il ndoke ça ba comportement au biso mo toza ko afficher devant partenaire na yo. Encore maman Angèle, merci beaucoup. Na vu que on peut pas de beauté. J'embrasse toutes mes enfants. Place Bazali, je suis au Canada avec Jay, Rina, Jojo, Anaïs, Ange, la cadette de la maman. J'embrasse Chili, moi ça de la place de la commune. Baneli, Kobosa na te boutique na biso za la kawana na place de la commune soko okei oyo sombi biloko nona ba prix à bien. En tout cas, j'embrasse tout le monde qui me connaît en Afrique, monde entier. Bisous. Moi si so za na ego, on nous sepela no ga. Moi non, ça dit alinga mutaza na mama wate. Donc mozo seka. Voilà. La bosani papa prophète. Mon futur. À suivre. Yemokayebi. Yemokayebi. Yenda lati pantalon. Deux fois. Trois fois avec action. Voilà, en tout cas, merci, merci Nabino, merci à Mandeko Bolandi Biso, Bana Hollande, Tozan Mboka Nabino, et merci également à Malou Kazadi, mon pote Nabengio Lissousou, merci à Tete Kazadi, Vinonio Sobato Boza Kotoyo, Tozan ensemble. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Allez, Tolobe la vie, Nazalaka. Muninga yote, moi Sambanga. Mère Chantal, grâce à Foka à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé, Bendele à Genève. Félix Momengoé, Naïo. Prince Munga, Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga, ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. Amore ya miso na kokate. Bomwane leki yo mekana no mekola mama. Chéri na butu na loti yo. Lokute leki yo chéri ya munu mama. Talanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Combs Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, talanga na lelio, na motema na kole la sala ozonga.
sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembise mpo ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama Jean-Pierre Mokutu na Kin vraiment nandimi te palanga na leliro na motema nakolela sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolela Diana Sai Jens na mama Jetu Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga denge utana lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivin Diana Su Bolingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge okomio memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Etamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Komotema nangezo se Manda Mandalala na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Deborah Diana Sumbu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Tansia Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazosufri Natamwa kolala ndenge nazosanti Molingongo yatindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba
Lalela